mais non c'est pelaté la batu oyo balinga koboma batu avant aussi longtemps mutuna na profiter tout monde qui comment est-ce que basala qui na basala na bande kebele basala qui na maman Mbiliabel basala qui na maman voilà tant qui hôpital hein voilà biso na maman to sala ba makambo ebele biso ndenge balwaka basolo kate lokuta OK Ozo moneti ba collègue mususu batala ba oh mais tout le monde ba ensemble ba sola te ba sola wana siko za public bo mona kande façon na bino yango ndete ezate ke baloba ke mama chala mona na mama Mbiliabel Restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bien, très heureux de vous savoir aussi nombreux pour suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez, vous nous suivez en ce net moment, un peu partout à travers le pays, à travers le monde. Encore une fois, bienvenue sur nos antennes www.africa Elengi TV. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons recevoir notre invité. En tout cas, vous appelez parce que c'est une légende de la musique africaine, la diva. Oto Yambi Lelo na kombo ya Maman Mbiliabel. Osinga kibisoye
tukosolola toyeba pe maman azopense nini na makambo etali ya tournée na ye. En même temps toujours souhaiter joyeux anniversaire à cette occasion. Il y a maman Bilabel Boyebi auti ko fêter auti ko baksa bougie moko na mbula na ye. Sans plus tarder, dans cette émission nous avons ici pour vous la Cléopâtre de la musique congolaise. Bonjour maman. Yeah, bonjour. Bonne santé. Santé très bien, Nangolo Nzambe. Voilà, Nangolo Nzambe. Bato ba sepelaka na yo, bato yo balingaka yo o ba pesa yo confiance tilelo. Bazio déjà à l'occasion, on peut que ça va venir. Après si bango ba bisou. OK. Ba bisou place nyo so bazali. Voilà. Ke na linga bango, na linga bango, nazo linga bango kaka. Sikoyo bientôt single na marché. Bientôt na robimesa moi ba jeune fille parce que école nanga de formation pour l'épanouissement des jeunes filles. Na kena ko tia première pierre ezaki le 31. Ah le 31 oui. Na sele kuna. Voilà. Donc bato ya mota malamu et belo baninga penza jeunesse na biso ekende liboso. Faut baya ko tia moi maboko ezala bien pour ça intérêt ya mboka. Voilà, ezala bien pour les intérêts en mboka na si to lobelango quand même to attend au lobelango mais parlons maintenant balobi maman to baksa bougie moko na mbula na ye. Et ça les biso bien toujours aux vivantes aux en abiso ezala ki moment nini temps fort nini oyo au mona ki pendant l'anniversaire na yo. Temps fort bananga bayembelinga. OK. À partir à Paris bayembelinga na téléphone. Nazaki ne sengo makasi ma mi sekitaki. Waouh. Nakasi babosani te. Et ça nge sengo makasi na ba fan. Baza ko tindela na ba message. Ya nini ya bazo souhaiter nga ba joyeux anniversaire. Eza ne sengo makasi na pesi ba fan wana nyoso ba pensaki na nga vraiment merci beaucoup. Nzamba pambola bino place nyoso bozali. Na pesi ba jeune fille na nga merci. Na ndenge ba souhaiter nga ba yembela kinga joyeux anniversaire. La satana ki na ngotre eba ke ba kobosa na peut-être na bosa na ité. Maman ko kisi âge nini ngo bato zo. Âge ya moi si batu na raté. Ah d'accord. Na bakisi bougie moko de plus. Basi bougie moko. Âge moi si batu na raté. Batu na mobali ouais. Ah d'accord. Quand on a vu que ça a vingtaine d'années bon. T'es tranquille que. Tranquille que. Voilà, merci beaucoup. Donc il y a un projet moko ya malamu Maman Zobi Malibanda, tournée mondiale Toloba. Ah oui, ça va se passer comment? Exactement. Et vous allez se retrouver moment quand on a showcase ou bien vous allez vraiment live concert? Merci beaucoup na question Anezali. Oui. À travers Gilles Nzana. On a vu là. Gilles Nzana, grand promoteur. Alors Tobanda déjà tourné à Liboso na Suisse. Vous voyez que bakata qui pour la Covid-19. Na fondation Maman Colette Nzinga. Na fondation Maman Julie Citron. Voilà. Na basi ya Suisse na bayambanga kitoko mingi ba cadeau ebele. Voilà. Na pesi bon ba bisou place bazali. Na ya France pe. Na France oui. Donc tozo banda tourner en lokwa makambo yo. Ba confinement et sili. Tozo se garder moi ba distance quand même na moi ikenge angele. Alors tozo banda tourner kala mingi te. Tournée mondiale, tournée africaine. Déjà la Mambo qui si. Bien calé. Tournée africaine déjà Torobeta, Tanzanie. Na Zambie. Ouais, Bamboka oyo. Bamboka oyo. Tambola Bamboka on a tué ba valeur na. Balingakanga, bayebaka valeur la musique na biso en tout cas. Na pesi bon ba bisou place bazali. Europe tozo sala. Allemagne, Angleterre. Wow. Canada. OK. États-Unis. Oui. Na Colombie, Japon aussi, oui. Chine, oui. Corée, na Turquie. Ah bon? Voilà la bocacité en Anne toujours. La bocacité toujours ya Gilles Sana, le grand promoteur, ouais. Toujours qui na et toujours na contrat nganae. Voilà. Alors toujours qui est en tournée ouais. Et vous allez en orchestre. Ils allez maman na orchestre ou bien maman yemoko? Té, ils allez en orchestre. Pour beta soko ke yomoko. O komi kuna kozwaka o constituer groupe. Ils rappellent un feeling de voilà. Ils ont un feeling de faut qu'on soit toujours équipe ya awa. OK na bango kuna pour soirée ba spectacle ils alla bien. Ba spectacle ils alla bien. Na bateau déjà au bazu message à maman. Ba otala biso bazana possible mona ba beyanga en live te maman. Ozo bisa bango nini? Ah OK. Oh beyanga mobali basi. Ozala qui solo champion.
tango oyo ozali komi kosa mokili tango oyo echange bambanda nanga nyonso balembi yo otikali se nanga tango nyonso moto na ye yozali se chantillon obeyango oza wana motema basepeli salé ou sucré? Même si c'est pas salé, même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça, ou c'est ça, pour rien. Donc le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Maman, vous avez une très belle voix, une voix limpide. Oui. C'est quoi les secrets? Bon, il n'y a pas de secret, moi je crois que c'est inné. C'est inné, mon grand-père, c'est-à-dire ma mère. Ma mère, son père, il était chanteur griot. Ok. Ma mère, sa mère, elle était chanteuse danseuse. C'est inné. Ok. Et ensuite, il faut le travailler. Quand tu as un don, il faut le travailler aussi. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des bons, des meilleurs, hein, des grands de la musique congolaise africaine. Oui. Alors, j'ai travaillé avec Taboulay, Seigneur Lay, paix à son âme. C'est quelqu'un qui m'a fait un nom. C'est-à-dire parce qu'à travers hier, à travers ces chansons, et puis ensuite discipline. Voilà. La discipline mingi na musala oyo na respecta musala oyo. Discipline ezalaka nini? Discipline ezalaka comme pesa na ba milangwa te. Voilà. Comme pesa na loyenge te. Se respecter. Respecter nzoto na yo, ya kibomwasi na yo, kozala trop baya ya te. Yango na zolo ba discipline sengeli, basi baza na discipline wana. C'est pourquoi école nanga nazo sala des formations pour l'épanouissement des jeunes filles na opesa bango secret nanga. Voilà. Na discipline nanga po basala ba année belé na musique ndenga na sala comme pendenge mamu national la sala poto marka na histoire africaine. En particulier au Congo démocratique. Tu travailles mingi, tu as la discipline mingi, tu as la locoso en bon côté. Parce que bano bazoya sima baza tout le temps pressé. Pour linga joie ebele mbala moko. Muso kande na vie bakendaka on mati escalier 1 2 3 ti likolo. Ti likolo. Lelo bo sali banzembo ata lelo bozate. To ko kanisa rabino. Otu otanga Taboulay awa. Azate pe asona. Sans oublier Kulutu Simaro pe asona aussi et pas sali banzembo kitoko mingi. Voilà. Pe l'examen, ba sali banzembo belé. Oui. Ba œuvre etikale. Etikale. Le lot toujours remarqué bon toki côté féminine hein. Toujours remarqué ba tube o yezo etikale zate. Eza fotina. Eza fotina ni. Bango moko. Par exemple, Beyanga Lelo. Et Bimakan. Mais aujourd'hui, Banzemba Bandero na biso, ils ont un choix d'œuvre. C'est parce que Bazo Zana autour le tout à l'heure, Bazo Zana discipline était. Et puis Bazo travaillait penzate. Et puis ba pousse na pembe na mikolote. Donc kaka bango basi là. Bango batwakala. Non. Et comme il a rappelé bino. Si tu es na biso. OK. C'est-à-dire tu peux être mutwakala ou mutwasika, mais ils dépendent de na comment oser respecter Moussala, comment oser travailler. Parce que si oser travailler bien, Manicole nde kolo masolo. Nganga ta formé mon anaye, abombela kae sekele moko. Ba yibi outillage, ba bossani artisan. La PCS suppositoire à la patronne Nicole Awatosa. Les cipos c'est une chaque soir avant que tu dors. Tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Moyen des solutions. Les cipos c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour le fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses. Oh. La PCS à Coca-Cola, la PCS à Cofina, la PCS. Awa toza yangoyo. Maman Nicole Malonga, la patrona. Nzamba ba mama, yen.
solution na solution. Maman Nicole Malonga, moninga na ngai, couple oyo bazokoka ko démarrer te. Faiblesse sexuelle, endurance ezate. Bazokoka ko démarrer te. Ko swana na ko swana. Mais Mister Nozo beta c'était beau, c'est pas bien. Donc benga bon internet. Puis ça ga site na bango. Non. Wana kutu ko mekate. Foko benga na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole Malonga la patrona. Akopesa yo ndenge kosalela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop. Ba awa toza e komi ebele kokota na site te. Foko benga ya ko benga. Awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli. Awa toza chez la patrona Nicole Malonga. Bassin na yo et kokoma piscine. Et puis papa, bo pikiliki na yo, neti mwana 12 ans. Benga, ozo solution. Gou! Manicole nde kolo masolo. Nganga ta formé mon anaye. Kasi Maman Nicole yaga, Maman Nicole yaga, yago sekure yaga. Quelque chose mutoza mutasika et qu'on rende nango service na mboka te pe na yo moko te. Donc baza na discipline te bani ko poussa na pemela mikolo te bazo mona ke bakoki. Nzoka nde biso na mamu national. Oui. Tozala na sima mikolo. Toza ko apprendre, toza ko qui matérialité. Le poso mbongo te. Ya mona toyeba musala bien. Bango pe fa landa exemple. Oui, la mbongo na loté yekola parce que soko yekoli musala bien plus tard oko jure nango plus tard oko kamusa bato plus tard oko tika na mitema bato ile ko zozanga bango mais ça nango trop tard te hein et puis na ba texte bato ba komela ka bango banzembo vraiment il faut batalaka ozo yembisa mwana mwasi mélodie ni ozo yembisa ye très bien ba texte nzembo ni ozo yembisa ye façon oyo ozo yembisa ye. Donc, place on a pu étudier. Très bien, maman n'a pas si sur détails et belé, par exemple détails quand même pour 15 bonayo et tikala ata oza 15 botikali. Ozo embango na motema na amour. Parce que on est koyemba. Eza kolinga koyemba. Na koyeba koyemba et abiloko mibale. Kozala na mongongo kitoko. Na ko bricoler mongongo comme biloko mibale. Voilà. Différence en ngwana. Soko zana mongongo nzamba apesa déjà don. Apesa mongongo kitoko. Siko tango koyemba nzembo ko interpréter yango bien. Ezo bima pe na motema. Soko ye na musique yango po oyembaka po mibale batalaka yo po balulaka yo et comme pelo comme ça. Ouais. Très bien maman. Ça dit ko tâtonner wana nde na musalo wa musique simba rapenda te. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui tu koyi koloba ndenge maman Mbiabel azopesa makanisi na ye on peut dire aujourd'hui que relève ekoki kozala ou bien eza pembeni bazali na bango mais zo dépendre na manière nini o bango baza ko travailler. C'est-à-dire ça lokwa yo nde kozosala musala na yo ozwi yango ozwakango sérieux. Voilà, passion oui. Passion. Donc il ba monsieur ezanango pas moi la musique c'est la passion. Très bien. Ça dit musique na lingango tozaki toujours dans mes attentes na mon père. Mon père voulait que je sois par exemple du secrétaire de direction ou bien na sala musala mususu. Mais alingaki musique té. Voilà. Mais c'est comme les passion c'est inévitable. Très bien. Donc on a tikali ka wana. Siko na tikali wana mais sérieuse. Na tia sérieux mingi tango Seigneur les azola kisanga musala. Naza kotala mbongo te, naza ko se donner à fond na musala. O iloko ezozanga na bana biso. Ko se donner à fond. Ko lingelo ko ezosala. Na conscience professionnelle. Na conscience professionnelle. Très bien. Il faut ezala parce que so biloko na misa to réunir en côté au bando tâtonner. Ezate ke baloba ke mama chala mwana na mama Mbiabel balingaka bana na bango bano ya mikete. Non, moi trop bon. Te biso ngalité, on a rien. Biso to nzambe te. Très bien. Nzambe apesi intelligence, Nzambe apesi miso, apesi mayele pour na réfléchir. Quand tu fais les choses, ozo ça la carrière na yo, il faut ça la sérieuse. Parce que carrière ozo ça la toute ta vie.
il faut la sérieuse. Aux biloko nyonso la légèreté, aux la discipline moko boye, aux la bitambola tambolate, aux la bimela melate, aux la biloba loba pété, pour se donner à fond na mosala quoi apprendre. C'est pourquoi mon couple mususu basi ba komi mûr vraiment ba poli mais baso qui l'université. OK. Donc on apprend toujours. Très bien. C'est-à-dire intelligence va apprendre toujours. Ozo yekola. Ezati ba mutabota marabota abota mais intelligent. Non. Non. On apprend à l'école. Oui. C'est-à-dire ce qu'on doit apprendre musala ozo sala et le sengeli carrière na yo baso kango sérieux parce que c'est ta vie. OK. Ozo vraiment na motema ndengo lingaka ndengo za na mwana na yo ndengo lingaka mwana na yo mi pesi à fond. C'est pourquoi on a dit que le Seigneur l'a salé nzembo. Azali toujours kutunanga est-ce que Marie Claire olingi nzembo wana soka moninga na zo tatonner la nzembo ngote a changer directement a ko changer nzembo musu parce que eza le rôle là moi si ozano amoureuse te babali so na mbalo olingi te comme pe mobalo oza amoureux te ba pe so moi si na makasi et simbate. Là vous avez raison. Oui, simbate parce que musique eza loko moko ezali eza jalouse mingi elingaka il faut se donner à fond pour bobalana pour boyokana pour kene musika ils ont senga ba discipline ebele biso toza nzambe te et yalanga ezala mamu asali a marqué dans l'histoire na musique africaine na style naye moi que son style azala ye moko c'est vrai a imposer style naye a tatona kité a imiter kité parce que chacun de nous a quelque chose où nous avons attirer. Il faut se donner à fond na o nzamba apesa yo. Soko zali mwasi ya mwindu, ozali mwasi ya nzoto mike, mwasi ya pembe, il faut tirer en valeur oyo za nango déjà. Nde okeni liboso. Soko zo tâtonner. Très bien. Il faut qu'on forcer au sala ozala. Il faut avoir un esprit de créativité. Un vrai artiste, une vraie star azala. Il faut qu'on ait un esprit de créativité. Ozo sala, ozo imposer et le qu'on a eu, ozo imposer nzembo na yo, oyembi yango avec beaucoup d'amour. Pour qu'on ne vende na mitema bad. Ce qu'on ozo tâtonner, simbate. Ce qu'on ozo s'accrocher pe na ba interprétation, ça ne marche pas. Carrière basala rango na ba nzembo ya yo. Tant qu'on s'imposer mokili ezoyoka yo mingi na banzembo ayo okomona basaccrocher nango tedi ça ba secret belé. En tout cas merci maman ndenge na si ba fille et belé o ba yemba rapé ba rotala émission oyo si il faut pas voilà à cotirer et puis ezalaka soko lingi par exemple o interpréter nzembo ya tel ou songolo ba sengaka permission ba commis par écrit. Netinga nazolinga na interpréter nzembo moko mama Mireille Makeba. Il faut pas comment au préalable aux au courant. Pardon, excusez-moi. Pas de problème. Nakendaki na commis na ambassade sud-africaine. Jusqu'à ce qu'il ait une réponse, na interpréter. Wana zana droit. Tu peux pas au côté studio au yembi nzembo mutu. Osali ngo ba clip. Est-ce que tu ke banzembo na yo trop hein? Banzembo nanga osali ngo ba clip sans ko senga permission. Et puis so ekoporter au bonheur et peut sa chance parce que kolonzembo œuvre d'esprit ya mutu. Œuvre d'esprit ya mutu et puis tant so sara ba sacrifice ça sara ba sadaka bele yo yebité. Oyeka ko jouer bandi ko sala. Non, ça se passe pas comme ça. Musalo yo ya musique ezana ba norme bele faut respecter. Voilà, ezana bétique nango. Ezana bétique nango faut ko respecter. Ce qu'on so respecter te au bando tâtonner. C'est-à-dire ngai banda banda. Tamada ko interpréter ba nzembo. Seigneur l'a komelanga. Son obina ça la remix. Il y a Seigneur là. Il faut na yeba ba mi beko. Ce qui mutalinga yemba interpréter ça la remix ya mbiliabe. Je suis encore vivante. Même si on a koufi, il faut que tourna permission na muto et sengeli le tourna. Voilà, net on a vivante. Ba ko no senge pa ya famille a l'été parce que c'est moi nga mutu na yemba banzembo wana nga mutu na travailler
na Seigneur les tout travail des fois tout travailler butu na maika munan na badino vangu na shabaka non ndengele apesa kiyo bango ba kino senga na famille te nga muto yemba banzemboti nga muto na sala ba sacrifice c'est-à-dire nazo kanga nazo zo mbongo te nazo yekola musala nga muto yemba banzemba ko senga pa famille à Seigneur leite ba muto akota ki studio ba yemba gite c'est aussi clair c'est aussi simple soko kimimbili ya belo ko senga permission na famille à l'œil on beti libanda et quoi apporter au bonheur te ndam tuna yemba ngoti et ça ba œuvre ngai na banda de 1 à 10 la bandi ko yekola moko tina 10 avant ko sala ngo senga permission peut-être pe na roboya nanga oui naza libre ya ko loba oui ou non voilà le message bien passé oui passé baba na so ba yo sonité ba sala ka ba orgueillité non et le quoi muto za muto avant ko sala le quoi muto senga muto permission a repesa yo na ba secret mususu voilà c'est ça c'est aussi simple que ça parce que na lingi bana ngonyo surtout mingi na mona mutema ya baza basi kitoko oui baza basi kitoko bana ngonde te bana ngo basaprochaka te bapusana kande te biso zoza nzambe te voilà nzambe nde muto afulaka mutu nyonso na sa moi mwasi nyonso tu aza kitoko na façon na ye bafille nyonso bazoyemba baza na mingongo ya bien na façon na bango mais soko olingo sala osala moi extra pousa na mutu oyo abanda kala neti soko excellente voilà ba comme excellente soko olingo mat Tchèque, c'est Dicap la merveille et PIB dehors. Bon amour, quand on soutenir Fondation Avien Abisso et ma meilleure Fondation du Sal ici. Ils ont assuré l'obsèque, ils ont assuré l'habitation en Europe. Pas de dire la cause, ils ont assuré même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, yo yeli susu, non, les Sal ici assurance. Yo olingi o s'assurer yako assurance auto ezali assurance rapatriement ezali mutuelle de santé ezali assurance auto ezali na misusu oyo koluka nyonso ezali na lisalisi assurance ndeko na yo traitement ndeko na yo bakundi na bolamu nyonso to vraiment tout soutenir c'est une bonne idée vous omona na kati ya fondation lisalisi epai ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na diana na rtr le papa de Gims c'est l'assureur qui assure emameya aye lisusu fondation lisalisi e na bato bazoloba ke kongo fozala bien eza na bato bazosala mpe ke kongo ezala voilà venation na emameya l'assureur qui assure la diaspora africaine Dicap la merveille pour soutenir fondation lisalisi ya Avien Abisso et emameya automobile le permis français, permis étranger, nous sommes au revoir, papier assurance. Fondation Lisalisi, on a pas meilleur Congo, Fondation Lisalisi, solution pas ne, ce qui pas n'était what. Ciao. nzete na 18h tuna muto amataki nzete na 6h atongo akoyebi so secret ya la kuna nini c'est pas na lycée wana oui on so secret bien aba mwana so ni mata nzete etala lokola droite otiango boete lokola gauche tiango boye ya bongo voilà voilà maman eza na méchanceté non cœur ouvert pour na bango oui et sunga bango na avantage na bango sunga bango sunga vraiment bandeko bautala biso voilà parce qu'il faut na tikayo rapidement et pour na aucune répétition on va sentir à tozali na Maisha live na désormais on va retrouver maman awa na Maisha live on peut ça boss silencieux ouais na pesa boss silencieux mbote oui na pesa Yves Maisha ba bisou na yemei petit frère nangai Blaise Boula ingénieur na pesa ba bisou parce que ye ayambarangawa kitoko bayambanga kitoko na Maisha live awa donc au prochain moment na komona biso
nde mosusu toyi tosepelisa bana kini bobando mona biso awa. Voilà. Maman, avant de tourner. Maman, tu sais là qui un bon featuring. Nanani. Yayo, na ya maman, chala mwana. Ouais. Oui. Tout le monde qui a tout c'est là il m'a cassé. Est-ce que bien? Merci. Mais tu remarqué que il y a décollage té. Or, bino na bino ba gros poisson. Et là on est ça la mimon qui a promotion ou comment? Oh, moi je pense et ça qui n'a pas départ à bien, mais ça fait déjà 3 ans. Et ça a cigaté, ça a cigaté. Tu vas aussi tout après. Et ça donc 3 ans. Et ça qui bien reçu, tu vas se payer là bon. Feedback nango qui comment et peut ça en tout cas va tourner belé. Ah d'accord. Oui, feedback nango ezalaki et peut ça va tourner belé ba ko benga maman sali bien. To y bakate boyo kana bien ndeko nonga biko sola kana biso. C'est un moment donné ndebi maki bongo. Biso sola ka to sala ka ba moni union fait la force. Très bien. On se complète dans la vie. OK. Mutumoko akoka na vie à la rater. Moi Biliabel, je ne peux pas combler. Je ne peux pas combler tout le cœur du Congo démocratique. Parce qu'ils sont énormes. Ils ont 80 millions. Ça dit on se complète. Mam, ana ba fan nae, ngape, lazana ba fan nanga, bana bisope musu mutu na mutazana ba fan nae, tozo se compléter. Ça dit tozo se pelisamité ba congolais nyonso. Très bien. Ça dit batu ba yebagate. Bisona mam, to sala ba makambo ebele. Siko susu tozo sala ba makambo et ça la biso bientôt boko mona ngo lisusu boko kamwa kaka. Voilà. Biso ndenge balwaka ba soloka te lokuta. OK. Ozo moneti ba collègue mususu batala ba oh mais tout le monde ba ensemble ba soloka te ba soloka. Wana siko za public bo mona kande façon na bino yango ndete. Et oui. Voilà. Merci beaucoup. Question on retourne et la question moi malam. Mais non c'est pelaté la batu oyo balinga koboma batu avant aussi longtemps mutuna na profiter tout monde qui comment est-ce que basala qui na basala na bande kebele basala qui pe na maman Biliabel basala qui pe na maman basala qui pe na maman voilà tant qui hôpital hein voilà alors maman lelo soki yo ozate to souhaiter te ngana okende ya kokende lelo soki yo ozate oui yo moko okolobotikeli ba congolais ni kasi yango na école wana sali école wana sali ezala souvenir à munene empreinte munene ngana otika po na ke na pesi ko to bankumu a kumu marteleta ba merci belé na fiston lingwe kuna na sele mabele na bango na senga ki bango ezaki mois de mars il y a 2 ans na bi kumu ngai nazana mongongo on a sepelisa mokili kaka en particulier RDC na mokili Afrique et loko na ko offrir ko pesa cadeau na ko sala na mboka nanga à part ba chef d'œuvre à part ba chef d'œuvre ezali na lingi mabele bo pesa na mabele pour na sala ngo école de formation pour l'épanouissement des jeunes filles. Très bien. Abi maman message reçu yaka déjà ko so mabele na yo bapesinga mabele munene kumu sanda basanda pe ya mungata pesanga pe mabele apesanga 3 hectares pour na lona cadeau na ngana zoki ya mois de mars na pesi ba kumu yo so bateke kuna ba merci belé parce que et permettre nga na sala clôture na terrain o yansela na village Mbenzale na banda ya wana kana poser première pierre ezaki le 31 au lieu na sala ngo le 30 août dimanche date anniversaire na sala ngo le 31 août. Donc na ko sala la première ya pose à pierre pour na banda ko banda misala neti fondation Jules Nsana a fait 2000 sacs à ciment. Ah d'accord. La marque Onga maman Mboki Mata papa John a marque Onga ba pesi 2000 sacs à ciment. Bingo Boss a pesi 1000 sacs à ciment. Prince Foine Alex Axel staff West ba pesi 1000 sacs à ciment. S'il y a Kaniki la fantastique a pesi 1000 sacs à ciment. Donc et ça les que ba na souci il y a jeunesse. Donc ba na souci à jeunesse et on appelle ça qui merci na mokonzi mboka na première dame maman Denise Nyakero parce que son mot ça ba acte social bien papa zakanase oui na bosani te pe sénateur à vie
le Raïs na maman Olive Lembe azo sala ba acte social mingi ba papa ba batamaka voilà ozomona ba papa ba batamaka bazo pesa maman ba force na pesi bango ba merci ebele ngapi na Olanda ka lokolo na bango po esuka wana te bango baza na charge ebele biso pe to tiaka mo maboko muke donc on a lancé un message na ministre ya jeunesse et sport Moussa Nzambe Amos Mbayo excellence vraiment message na peso bango tebele po o nazo sala eza na branche na yo tango komona kengo mekoki otibiso pe maboko pour na jeunesse bana basi batelengana te et surtout qui appuie à Amos Mbayo appuie ko sala bien mokonzi excellence na peso bango tebele nzamba pambola place aux ali na bato bangi ba soutenir initiative au Zango bakoki kosala ndenge. Est-ce que porte est ouverte? Porte est ouverte, ba bengi kaka na numéro. Oui. Ba bengi na 0 099 09 19 65 12. OK. Isa numéro na ngai. Bako benga à tout moment. À tout moment. Voilà, bako benga à tout moment. Merci maman. Ko pe bako benga Proda Agile Sana. Oui. Et ça peut bien numéro ngo ya tsala na kangia ngote. Ah d'accord. Proda Agile Sana. Il y a pas de problème, il y a pas de problème. To bandela numéro na suka maman to ko bina biso na suka. Merci ndengo. Ah, na pesi Mike Lokamba. Ba merci ebele ndengo ya mbinga na mutasimbi caméra Peggy Bokele. Merci ebele na caméra so ba image bi mabe na osepolate. Na émission déjà. Voilà, merci beaucoup maman. On salue biso honorer biso vraiment dans le plateau. Merci. Abi grande sœur. Foya, on dit que dans la tête de la tenir répétition, Dabi faut na respecter. Salue biso bien. Je pense que ezalambala suka te pe mbala liboso te. Et so ka uzana posa nanga oyebinde ozwa ngai numéro na numéro na ngai. Voilà. Merci beaucoup maman. Merci na yo. Ba remerciement aussi na ba remerciement. Bana Londres wazotala. Oui, na pesi bana Londres nyo surtout ba merci belé. Bana Suisse pe ba maman Suisse na pesi ba merci belé surtout en particulier il y a noko nanga tonton nanga chéri Benjamin Machoko na mwasi na ye Suzanne. Donc ba maman Suisse nyoso. Julie Citron nani maman nani oya ba fondation Colette Nzinga pour batika ngate. Merci pour la première dame de Lausanne. Ah merci pour la première dame de Lausanne maman ba bisou bino nyonso tout ba on a bossa ni kombo bozana mitema na Lausanne na Zurich na nini na Genève na France alinga musique no makasi kaya musha le grand producteur kaya musha le grand producteur na Cape Town na peso ba bisou place aux na Cape Town to mona na kaka mon client na muke. Voilà, merci mon merci Nayo. Chaîne Nini, émission de Kende Liboso. Afrique Elengi. Afrique Elengi, Elengi vraiment. Voilà. Afrique Elengi. Merci beaucoup. C'est par ici que nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Du début jusqu'à la fin, nous allons repartir rapidement du côté de Londres pour penser à Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque. Merci à toi. Nakati à Dubaï, na Bossanité, à Dams Business, le boss Eric Mandala. Boss Eric Mandala, les Bogards. Les Bogards, oui. Oui, les Bogards. Voilà, partenaire na biso aussi. Voilà, c'est quoi Eric Mandala, boss. Talaba Evro Kotia. Maboko ya ngol. Na boss tu be bingo boss. Roi dollar. Hier soir on a besoin de dollars. Il pas passer 1500 ciment. Tu as besoin de dollars faut lukai. Il faut lukai. Na kakato, na boss nyoté vraiment. Voilà, ça se passe très très bien avec maman. Cette fois-ci, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Patrick de Tokyo, na Katia Dubaï, Topé, Trimel Mimpia, et sans oublier, na Afrique d'ici, tous on rapidement, Papi Bozamonzali, PM Fondation, il y a Boston Diamant, extrêmement bon. Na PCP, merci na le Fombo. Nicolas a soutenir nga. Ah, on a vu na azo beta, il y a écouté Ratarate. Voilà. Maman, tout si n'a biso, mais si on a toutes nos questions au débat non, il a fallu tout naïf. Michael Okamba,
l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.